Merci d'être branché. Je vous adore, je vous aime, je vous amoure. Appelez-moi Bibiche Mombo Plasma, la tontine internationale, la tontine de tout le monde. Yaya Nabino, Leki Nabino, Tata Mwasi, Mama Leki, Mama Kulutu. Nangi Bino a trop, bateau, bazo commenter, bateau, bazo like, bateau, bazo benga. En tout cas, na comprendre que, moi, considération, mouké, babone, nanga ba pesinga, donc, na comprendre que boza awa na moté, manga pe na za mité manabino. Alors, sans plus tarder, biso a tolobelaka en actualité. Non, chez la bino audio, il y a vidéo, oyo. Hein, le son de cette vidéo, il y a Roger Baka, il y a le Baranega Vérité. Et on a dit actuellement na YouTube, tout le monde n'est pas hypocrite. Moutounion so le Baranega bo solo. Donc, moutounion so bakuma na bango, bakuma na bango bato vérité. Hypocrite azala raté. Alors, boyo kamakambo oyo Roger Baka a lobby. Pour ba pasteur, tu dis que non yé azara pasteur, je sais pas, pasteur évangéliste, alors la vérité trop azan école académie de l'évangile quelque chose comme ça. Alors non tu la bino son oyoboyoka, ba tounié maramuya ba pasteur nini o aza crédible. En tout cas dans le mingité. Oh musicien chrétien nini. Oh, en tout cas, je ne vais pas trop parler. Non chez la bino son bolanda tina soukeza vraiment moulaï, boza passion. Yakolanda Tina Souk, et puis nous allons retourner tout juste après pour commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, abonnez-vous, partagez, aimez et likez likez la vidéo et copiez sa biso vraiment vrai kitoko. Alors, suivons ça et puis on se retrouve juste après. Je suis là avec vous. Tolandang together Nabino. Let's go. Monsieur Roger Baka face à la caméra. La qualité na yo évangéliste pe musali na nzambe. Okoyo kotangela biso des pasteurs ou des serviteurs de Dieu les plus crédibles na mboka na biso au soki totali bango bazo sa l'honneur et église. Mi balé. OK. D'abord, en termes de crédibilité, permets-moi. Évangéliste. Nazo réfléchir. Nazo réfléchir. Des pasteurs. Oyo baza symbole ya dignité pe honneur l'église. Lelo na mboka na biso. Ba public kaka pa ko ba ibanite. Te ba o ba yebani. O to yebi. Po ba yebani to ya pesa biso kombo Jean to yebi ete. Ba to ba yeba personnalité ba yebani. Na peso Alfred Bokak. Na yebi te. Na peso Alfred Bokak. Na yebi biloko na yo. Ba oyo ba yebani ba na notoriété. Bon. Vous savez, évangéliste. Réponse est claire. Évangéliste. Réponse est claire. Réponse est claire. Zélamouké. Oui, crédibilité. Zélamouké. Yo yebi évangéliste pardon. Bon, quand tu dis crédibilité, tu parles de quoi? Tu ngana wotang sa crédibilité tan. Na yebité. Évangéliste. Na bandeli question hein. Ouais. Tome la nan. Mon cher. Respectons les droits de l'homme. Okoki ko yebisa biso. Yeah. Na ba pasteur nyonso baza na notoriété publique, deux pasteurs le plus crédibles na miso na yo. Eza nani na nani? Moi quoi commis pasteur Nassima, Atoms. Atoms? Oui. Je le sens. Oh, c'est bon, autant que déjà, c'est bon. Yeah. Atoms, nani sous? Je cherche parce que. Pardon? Mon crédibilité. Pardon? Je cherche. Ouais. Parce que il faut pas comprendre ça. C'est la évangéliste. Zélamouké. Atoms. Zélamouké. Ton pasteur est belé nombo. Évangéliste va souffrir comme on a deux pasteurs les plus crédibles. Nabi boy, n'abandeli. Les pasteurs congolais les plus crédibles, il y a Libosote. Ah, boîte contact. Il y a déjà système des ala. Il y a Liboso Atoms, il y a mi balé. Je crois qu'il est mort. Pardon, t'es bao baza vivant. Oui, il est mort. T'es bao baza vivant. Oui, puis pasteur Bondo. Nabi ba oyo baza vivant. Oui, puis pasteur Bondo. La bonne. T'es nabi akufa. T'es Bondo. Son âme. Non, Bondo est vivant. Ah, c'est Vernon qui est mort. Qui est mort, oui. Ouais. Bondo, oui. Il est crédible. Mi balé wana. Ouais. Très bien. Okoye kotangela biso na ba chantre nyonso bato ba yembela nzambe. Ba oyo bazali plus digne, c'est-à-dire que bazali lelo soki bazo yemba, ozo yemba musique na ye yo.
ozalaka fier ya koyoka un chantre ya mboka na yo compte tenu ya réputation ya honneur pe ya dignité ya ye ya moko nani Denis Ngonde très bien okoki kotangela biso 3 pasteurs ou serviteurs de Dieu oyo que il faut babongisa kotambola na bango parce que bazo participer na destruction ya image église ya Nzambe misato ya liboso. Par rapport à la réputation, oui, je conseillerais au pasteur Mukuna de tenir compte de l'église. Nani susu. Ok. Yami Balé, je demanderai à Denis Lessi de tenir compte de sa notoriété. Yami Sato. Je demanderai, en tout cas, j'aimerais bien. Parce que pasteur, il n'y a pas de problème. Parce que la Bible dit c'est à cause il n'y a pas de que le nom de l'Éternel est salué parmi les gens. Amen. Si on attend quel bouchonani. Otangaki Mukuna, Otangi Denis Lessi. Yamisato, moko atikali. Pasteur, par rapport à la dignité. Il faut bon ça. En tout cas, excusez-moi. Excusez-moi, je le dis même si monsieur à la maison. Na respecte Kaiming. Wana soto yebi. Na linga kayepe. Wana soto yebi pasteur. Mais na sengi na ye à la lumière de cette. Il n'y a pas de problème. Je demanderai par rapport à la réputation de l'église. Pasteur Roland. Pasteur Roland, abong sape ko tambola na ye. Etamboli l'église na ye. Merci. Donc Otangi, Mukuna, Denis Lessi. Na Roland Dalo. Merci. Exactement. Par rapport à Etamboli, c'est bon. Il n'y a pas de problème. C'est très important. Il n'y a pas de souci. Et ça va pas se partir. Okoki koyebisa biso musique. Il y a chantre moko, ya Nzambe, ya Congo, oyo kate. En tout cas, je dois t'avouer la vérité. Aza mon côté. Bon, tant que la personne est parce qu'à un moment donné, au marge de manœuvre. Premièrement, en tout cas, tout le monde le sait et tout le monde attend. Bakalouba. Personnellement, j'ai décidé que Moïse Mbié. Moïse Mbié, Nani Soussou. À un moment donné, j'avais même sanctionné aussi Mike Kalambaye. Mike Kalambaye, Nani Soussou. Troisièmement, excuse-moi, en tout cas pour moi, les deux là, ils ont été sanctionnés. Monsieur Roger Baka face à la caméra. Imaginez ni ozali nango naba pasteur ya Congo nyonso en un mot ce que tu veux traduire image aux nango ça imaginer Yamabe. Est-ce que les lots, vous allez fiers, ya vous allez évangéliste, ya munene, nakati mboka nayo, avec un pasteur comme Marcelo Tunasi. Bon. Pardon? Question là, ils bien. Excusez? Mais je ne vois pas pourquoi est-ce que je peux être fier. Allez-y. Allez-y. Mais justement, moi, pour la bouille qu'on répond. Paix à l'âme de son épouse. Oui, parce que je pense que c'est un homme à terre. C'est pas le moment de frapper. Merci. Est-ce que vous allez fier les lots? Namboga nayo, na pasteur. Lokola, Kizamina, Jean Oscar. Oui. C'est un intellectuel. Vous allez fier et vous allez un pasteur. Lokola. Patrice Ngoyi Moussoko. C'est un chantre. C'est un chantre. À terre, à l'église. Et ce n'est pas parce que au sein du commerce, nous commis commerce, il faut avoir l'immatriculation de commerce. Tu peux poser des actes de commerce sans être commerce. Il pose des actes de pasteur. Est-ce que vous allez fier le leur aux ala Namboka Mokona pasteur Lokola Francis Tatou? N'a pas fierté, n'a regretté. Vous regrettez. N'a cassé, j'ajoute. Merci. Monsieur Roger Baka face à la caméra. Nami Sunayo Namosali Nanzambe. Le prophète. Okoyeko tanga la biso basali Nanzambe misatu.
oyo koki kozala à 80 ou 90% certifié que bakota milimo bakota misala mabe misala molili bakota ba science wana au fond on est porte à prison parce que l'état est qui quitté bon ben en diffamation parce que si on t'appelle demain répondre biso que ça soit preuve ya kindoki mona pas biso est-ce que on va déjà na ndako boyo mona musali na nzambe moko boye azo poser ba acte azo yemba to azo teya mais na kati ya mateya na ye au découvrir que il peut y avoir, même si exactement, mais quand on a un indice, la sorcellerie. Sur ce point, j'ai des pasteurs thématiques naïe. Parce que moi, dès que tu parles des voyages astrales, na kata prédication là, indice à qui de côté. N'est-ce pas? Na pas sur quel élément. Na habité dans le bureau, pas sur bien le indice. Na pas sur indice. S'il y a quelqu'un qui parle de voyage astral, fini. C'est une couture avec les solos, il y a bilamba et sacerdoce. C'est bon. Au continent, on va expliquer à rater. Kabal juif. Merci. Ma signe n'a pas symbole. C'est bon. C'est bon. Voilà. Monsieur Roger Baka, face à la caméra. Oui, monsieur France. Le président de Sotozo na Congo. Vous voyez que le président Moko, il y a Tambola na Robanga Nzambe. Bon, tu sais, j'ai... Pardon? Azate. Excusez. Oui, pas Azate. C'est là. Oui, c'est là. Tu vas répondre. Nabi, bon, n'a pas de la question. Oui, Azate point. C'est là. C'est là, m'ke. Place où on a toujours que vitesse. Oui, toke malembi. Toke malembi. N'a pas de la question. Ya. Tu mets là, non, Maya. Ah, droit de l'homme. Tu respectes le droit. Ya. Banda Congo et Banda. Tu sais là, vous êtes président Moko. Oya Tambola na Robanga Nzambe. Je ne sais pas si je vais vous dire ça. On a abandonné les questions. Banda Tozoraba président na Congo. Est-ce que vous avez président Moko ou Yatambola na Robanga Nzambe? Azate. Est-ce que vous avez président Moko? Oh, même si atambola totalement na robanga nzambe te, mais comportement na ye zaki pembeni ya Bible. Malembe. Te, natuni tozo passer en revue ou non en revue. C'est là m'ke. Voilà. Évangéliste. Tout la question précision. On va passer et là on lobby wana. Et là on met déjà Malembe. Ça va. Ça yo kayo. Azate. Plié papier monsieur Sili. Azate. Monsieur Sili. Azate. Bino moko boye mama ba pasteur Yesu donc et comme polémique donc na réseaux sociaux et loko eza na polémique makasi eza na mama ba pasteur ba musicien na bato théâtre donc loko esa rage et loko e cartonnaka na ba réseaux sociaux po ezaka pasteur oyo na oyo bayokanaka te pasteur oyo na oyo donc ezaka bongo bandeko non qui douleur non qui passé je me suis dit au même ambo nzambe mo asunga kaka nzambe mo ifa kitalikolo asunga tomoni Roger Baka toyebi ki alobaka na vérité alobi ba pasteur ebele il faut bongisa etamboleli na bango. Oui, ba pasteur baza bato bateyara biso liloba nzambe. Mais lelo tokomi komona ba pasteur bazo abuser na batu na bandimi ba pasteur ya escroc bondo bazali ba pasteur ba oyo balingi basi bazo bebisa basi ya batu basi ya mabala bazo bimana basi ya mabala bazali ba pasteur oyo balingi mbongo bazo escroquer bazali ba pasteur analyste bazali alors makambo oyo etali basala nzambe oui toko juger bango parce que c'est Dieu qui va juger pardon biso toza na musala o tozo sala musala o papa mo benga na to bino musala na bino eza ya ko éduquer bato oui tozo éduquer mais il y a d'autres choses faut to lo ba vérité tout ça rassemblanté
abenga pona oyebisanga déjà sujet te na kotika na moi na fongolaka moi parenthèse moko lobi bibishi yo lobi ke non lo soki bapesi au poste na gouvernement okoyiba ou bien okosalaka nde bamisu bazosala okoyiba pe kaka osali mabe yo ozo éduquer bato il faut encourager bato na papa na encourager bato ke nini abi o encourager bato ke soki bakosi na gouvernement bayiba tenga bi papa en tout cas wana sujet mosusu na koyela ngo mokolo mosusu na sekika na oya nango jour mosusu wana tokosola masola politique. J'aime pas trop parler de la politique parce que politique a mboka na biso pe sanga kanda na oka mutema pasi mais tout le bien non sujet oyo tout le monde a soulevé l'isolo ya Denis Lesi parce que tu as vu que Denis Lesi na moni vidéo j'espère qu'il a chez bino ngoti na soka j'espère que bino nyoso boyebi comment est-ce que le pasteur Denis Lesi a ningisi mboka a bougé. Denis Lesi a bougé mboka par rapport à makambo ezoleka makambo ya pasteur Marcelo. Aleka ki na émission pour nous dire qu'il a changé à 5 églises pardon a zongeli makambo nzambe ba pétage nyonso wana ezaki abungi nzela et puis alobi oyo asala lisumu te akata lai. Oui, c'est vrai. Mutu nyonso asala lisumu mutu nyonso abunga nzela et surtout ba serviteur ya nzambe to juger bango te parce que c'est Dieu seul qui va juger. Maman o etel basel nzambe to juger raté franchement. Ata Denis Lesi wana ndenga zo sala makambo zo craquer boazo a sala makambo zo sala wana. Toza banani poto juger. Bato bongo mona pa koti lola. Malgré ba pétage na yewana. Bato bongo mona pa koti lola. A sa ba pétage mais a l'intimité na nzambe na ye. C'est pas que nazo encourager makambo zo sala parce que oyo sali wana eza makambo soni, eza makambo pasi et ça livre vraiment bien té. Alors Roger Baka a biso selon ye. Ba pasteur il faut ba bongisa ko tambola tangi le pasteur Mukuna atangi le pasteur Roland Dalo ye a bongisa ko tambola te mais église na ye et puis atangi lisusu Denis Lesi bango misato. On commence par le pasteur Mukuna baba sala nzambe mais to ebi ce qui s'est passé par rapport ya makambo o eleka mambo ya Chibola matakita bino bomona ki ba vidéo tellement la façon dont vidéo ezaki exposé tout le monde to monaki nzambe ka ndemo ko juger lelo o to mona lelo to moni vidéo ya bolumbu ya mosali na nzambe lobi kuna zongi amati na cher akomi côté ya également na ba musiciens chrétiens lelo to mona bango ba publier na mwasi na mbetu ba publier nzoto na ye lobi azongi abandi pe koyemba nazoyeba te au juste eza nini président ya ba pasteur congolais azalaka nani président ya ba musicien chrétien azalaka nani o nayebi ya ba musicien chrétien toyebi ke za frère Patrice malgré bango pe kuna bakomi ko bunda mbutu non luka no vidéo wana comme ça na roya to solo la pe par rapport ya vidéo ya frère Patrice toyebi frère Patrice azwa président à ba musicien depuis 2007 si je me trompe pas ti lelo azaka na ngwende na ye ba musicien ebele ba déclarer ba lobi que non le frère Patrice fois tika poste nalandaki na vidéo moko lobi que non nga makambo wana tiki na osala lisusu te na kolanda vidéo mususu le frère José Ndita Henri Papa na papa mobwe na yebi ete ba lobi que non soki alobi que atiki poste wana il faut asala remise et reprise atika ngo officiellement. Yango na yo comprendre na vie oyo au moins na basala nzambe o to benga basala nzambe bango so bazaka normal. Il y a des gens balingi basala koso mbongo, il y a les gens basali be église wana pour ba s'enrichir, basali be église wana pour yango nzambe hey nakala bando kabela bat ba bible na nzela nakala bando kabela bat ba bible na ebité soki na se tromper ou bien na ba mam na ebité mais nga na bi bible ba bando kabela bat na église mususu bokebwe basali bino ba don ya ba bible mais lelo bible makabela ka batote nakala ezaka soko bengi pasteur ya te en église na yo au PC transporté pasteur aya te liloba nzambe azongi mais lelo pasteur ba komi ko côté en église pardon na caché soki asen caché te era koya obligatoirement il faut bimisa bandimi mbongo
il faut passer à offrande, il faut passer un bon au surtout qu'un pasteur a quitté ya boy, a obimana enveloppe ya bien. Tout bon des eaux fonctionnaires. Et puis déjà que non te ya boy, non zo elo quoi bien. Ngana na fada na ba vie na ba pasteur. Na fada vraiment ba yebisa nga boy ça boy. Alors le lot to komi wapi. Balobi une église ya pasteur Roland, balobi pour Roger Bakalobi awalobi pasteur Roland, il faut abongisa et tamboli ya église na ye ya yete. Donc, on a na yoki eza que na église na ye ba pedula bazé belé, surtout ba pedula ba tondi na église wana balele. Oh bakolo bango officiellement te parce que bana ba preuve te mais oh tozo yoka na lo ba bien oh tozo yoka parce que marambu ebimaka na c oh tozo yoka yangwana ba pedula ba tondi na église wana ndalobi à revoir la façon ya marche église na ye. Si qu'on a na likamwa na ngina loba église c'est un endroit où bat basangana kapo na ko louer nzambe parce que église c'est ça partout. Au cours ça la paix église na ndaku na yo. Au cours ça la paix église yo moko fandi pe tu crées ton église à la maison. Deux endroits moko parce que tu peux église c'est ça partout. Nanda ko fandi au salle l'église au adorer au yembi au chanter au bengani milum mabe oui. Si qu'on a l'église biso to kendara eza tozo kende pona ko adorer nzambe parce que peut-être nanda ko tu peux être tu ne peux pas pardon être à mesure de prier pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures mais à l'église avec l'aide de serviteurs de Dieu na batupé maswa na pe kontarapé tu peux prier. Tu sais, tu n'as pas le don de prêcher, aucune parole de Dieu et tout. Donc, c'est ça. Mais les lots, te belé, commis ça, église, place, mo, ya musique, commis ça, église, place à barando, commis ça, église, place à ko rendre, compte na bango, commis ça, église, donc, tapage, donc, église, les lots, eza, lisusu, église, obisoto, yeba na kalate. Le lot bat comme aucune église pour relaxer bilamba pour la concurrence o alati kitoko o alati mabe o azana kabelo il y a bien o kuna lata kabelo kuba donc il y a de choses où ils ont les kanaba église. Alors pour na église oyo ya pasteur Dalo balobi ba pedula baza ebele bino bat bolanda kanga bon mais un peu ko tika na ba commentaire est-ce que c'est vrai o Roger Baka alobi et puis na compte ya Denis Lesi alobi Denis Lesi abongisa ko tambola na ye azongela nzambe mais oyo biso tozo mona avant na yano na ba musicien chrétien pour évangéliste Roger Baka alobi na ba musicien chrétien bato mutu o akoki koyoka musique na yete c'est le pasteur Mike Kalambai na pasteur Moïse Mbi. OK? Alors, et loko non o abandi loko liboso ko yebisa Moïse Mbi akoyoka musique na yete Moïse asala musique abakisi. Pourquoi pas nga eloko na moni mabe et pas ya évangéliste Roger Baka tobi ki a le barane vérité. Et loko nga na moni mabe na bi pourquoi ko toute la baninga ba bordure ko expliquer Moïse Mbi ba signe oya salaka na ba clip na ye pourquoi zolo baboye likambo gege ba signe wana azo expliquer biso. Alors pourquoi makambo Denis Lesi a salaka pourquoi expliquer ngote? J'ai compris que baza close baza en bonne relation na Roger Baka parce que ceux qui ont en bonne relation na mututé ont la facilité peut-être de toutes les bordures. Donc on comprendre que Denis Lesi na Roger Baka baza en bonne relation moi toutes les bordures té pour te montrer directement accueilli et pas Moïse Mbi na vidéo mo bo na oche la bino ngo mais na sala ngo émission mususu parce que temps estikali vraiment muketalaka awato ça la likambo ya ngonga le temps vraiment le temps c'est de l'argent temps vraiment ils arrivent bien précise et donc voilà notre quelques minutes estikali biso. Maintenant, on a l'émission, toute une émission, on a la bino. Alors, les pasteurs Denis Lesi makambo oyazo sala, il faut pas zana bato ba ozongise na nzela. Parce que ba biso toko loba, peut-être pas oratant en talanga ite batumsu ba otalanga, mais yemoro peut-être pas oratant te.
mais ce que le roi Roger Baka babanda média kala Roger Baka soka zolo ba tala maka ba yebi ba yoka ke makasi par rapport à biso oyo tozana ba bébé donc ba bébé naissance nini naissance c'est par rapport à bango quoi bango babanda média kala hein babanda média kala biso to abana miketo landa Roger Baka abanda ko interpréter ba film na ba nzondo na ba chaîne belé alors yé muto akoko kozongisa Denis Lesi na nzela Denis Lesi ce que tu fais là oyo ozo sala wana eza mabe tika boye mais na moni a tout eli Denis Lesi bonjour te pasteur Roger papa Roger kozana parti prité bato ba bebisa ba komba ba pasteur muto liboso na minute otokotanga c'est Denis Lesi c'est le prophète Denis Lesi to moni ndenge Denis Lesi a humilié l'église corps du Christ. To moni Denis Lesi na bana basi tala sima munene abina pete. To moni yango. Alors lelo kaka boye to moni aye o asenga église pardon azongeli musala nzambe. Oui, mais ça hésité. Obetisi bato babaku osali na banzembo bolingo ozomela whisky ozomela whisky ya moto oya ya Afrique du Sud nani komone nani asala vin na ye komona ngoni ni na bosani kombo na ye abibiso to komela kaka vino oyo ya na bosani kombo motongo obi na fanti bo na tali na lobi non c'est pas possible. On me la fait pas filmer. Abiya me la vin, me la moi mouké, me la ne mouké mais so kalinga te me la raté. Vraiment. Na monde donc le monde de comment nango bat ba bomba le sous vérité te hein. C'est normal. To ba te so ki to benga za conjoncture actuelle ou toni. Na kalezara pour mon ba église ba science okit wana au monde nango te hein. Mais le comment ba komo tcha ba panneau ba publier ngo officiellement. Baby ke non muto ayebi ke non ngana za na muto bakisi ezalo kwa na kalate bande robi ke na tali boye na lobi le monde est méchant mokili eza ya kobeba au moment qu'il a lelo eza ya obeba je vous dis pour donc on sentir humiliation à niveau zéro. Tokende na makambu ya Mike Kalambai azongisa Yesu na balobi na Mike Kalambai zongisa Yesu na stade alobi ba musique oya koyoka teze ya Mike Kalambai na ya Mike Kalambai na ya Moïse Mbiye ba musique akoyoka te. Oui, Moïse Mbiye ngana lobaka asa ba genre ya bato ba salaka donc alinga sama mpo epate bato. Donc, en sala makambo il faut lobisa bato. Nde ba jara ba Moïse Mbiye. A sala makambo oyo, mutu soka moni boy, mutu soka moni boy balusiye mutunde yango wana. Oui, to mona ki entre à stade de créer ki ba polémique, biso nya soto saki be émission to lobaki en tout cas oko sala bokote, eza biloko moko eza lié na mangwa ba science occulte et tout, mais na landaki apesi biso ba référence biblique alobi que non na Bible ezana batumo basimbaki ba flambeau ba moto wana tsa basimbaki ba flambeau pour adorer bazaki pieds nus eza signe ya humilité muzambala pembe obalataki wana ezaki signe ya sainteté nde bazaki ebele wana ba zipi ba kagule eza lokwa ba zipi mutu na bango et tout apesi explication na ye. Siko biso to yebite est-ce que eza réellement azolobana? C'est Dieu qui connaît tout. Yenda ebike soki azokosa soki pa azokosa te nzambe nde ayebi biso bato mokili to ana eloko kosala te tozana eloko toko juger te nane Moïse Mbiye osala ki boye pourquoi tu as dit ça to meke no bana ba polémique na bango déjà ya lobi ke no Moïse Mbiye ya format Moïse Mbiye abinga na format ye na moni ndenga zokola nga na format ye. Alors, yo makambo, boyebi ke bo sala soni na makambo na ebite. Kwa Patrice Pekuna aoko kanesu ko encadrer ba musicien te. Ba pasteur pe, na za président ba pasteur, azo yeba na pété.
Donc, ça la biso soni, malgré qu'il notoriété bozanango, malgré mbongo bozanango, mais bozo xanzambe soni. Pour ce bata la polémique wana, il faut tout le monde on n'est pas ba musicien profane. Ba polémique le ba pasteur na ba musicien chrétien bazanango. Hein, ba rando o bazanango. Il faut surtout que tout le monde on est et pas pagano. Mais à autre moment na so Roger Bakaleki abwakeli oyo yena maki bayoka na kate yena nani bayoka na kate siko boya na Bible bozo côté ya biso nini poto sala nini. Est-ce que maté bote ya biso ekota te pasteur ana rando musicien chrétien ana rando. Donc oh, frère Patrice, j'ai trouvé le monde dans l'église. Maman moko bengi na Bostra pour nous dire que Abima a sa femme mariée, l'école de la délivrance, bato balanda kango. Abi a sa femme mariée, mais a se retrouvé abimi na mobali. Na mobali on peut a sa pasteur, a sa pe marié, mais aye bate babima na mobali wana pendant 4 ans. Na 4 ans na babima, mobali na ndako tikala koyebate. Na 4 ans au babima mobali na ndako atika koyeba te siko aoluka façon nini aoyebisa mobali na ye ndenga nzabo ko vivre na culpabilité. Pourquoi mobali oya ye wana aza mobali moko malamu azalaka bien mais ya comprenate abima na pasteur ndazo senga ba aider asala nini. Donc comme les gens na souka mambolo mais je n'ai pas de choix. Ba ozo senga ba aider o salani yo bando bimana pasteur otiki mobali no mobali malamu pe bato bongo ba kuta na kana mibali malamu ba don du ciel ba ange terrestre mibala bongo na benga ba don du ciel na benga ba ange céleste siko muto bongo nde akuta siko na mwasi osale ya minene bandeko muto bongo ye fo nzamba pinir yo nano libala oya yo wana ekufa comme ça ozongi sa conscience. Pour bato bana mabala ba ozonga en considération te. Pour lelo oyo ke na mangenge na bangomba nyonso tu verras de filles. O ba olala na seba osenga nzambe pesa ngata oyanga. Nzambe kabela ngata oyanga yi na zwa ta mobali oya vinanga. Mais yo ozana libala ozana mobali o négligé. Ozolinga mobali nzamba tindolo mobali oyo ba dessina. Olingi mobali fo azala ba carrure milai azala bien azala six pack mobali azala mwindu azala choko babiloko ba shone tikala mambakala tikaka na filme no omona babiloko wa show wana yusko zana ye oke tromper obimina mobali mususu après zo senga bato bosunganga nasala nini okomona l'envoûtement. Ce sont des liens familiales peut-être mais air conscience que zonga yo wa fuduka. Je suis pratiquement à la fin. N'a l'exatante parce que vous connaissez la télévision, c'est le temps. C'est the time. Hein? Je suis pratiquement à la fin. J'espère que Bolandi Nasuka, c'est l'ensemble de Botuka Koyuk Sabiso Sony. Botuka Koyuk Sabiso ba chrétien Sony. Ba pasteur. Na ba musicien. Ba mal répété. Ba zé belé. Sur quoi ma mbaboye? Nenga nani pona juger nzambe kande mutu ko juger bango mais bobo qui peut ate tambole na bino hey haibo. Merci beaucoup, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Restez toujours penchés. Bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.